Productions présente l'agence cinématographique Son Précieux, ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle, mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, La Terrible Wabi, La Bijanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Productions au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Productions, les sérieux. Mbote bandeko ba internaute nyoso ya www.congolokolenews.com congolokolenews.com site où informa kabino et pesarabino l'information véritable bien sûr au féminin les lotos en esengo ya koyamba lisusu mwana mboka o atelemi alobi akolala te soki mboka na ye e kangola mite zwi bonsomite akoloba te moto na ye kokoya na se bososola na yambi bongo président Célestin Biolikadite aza président ya mouvement de révolution y en a marre abengi yango parti politique te donc bino nyonso bolanda kabiso boye ba ete y en a marre les un mouvement ya révolution a boy parti politique parce que asali ba étude na ye amoni ete ba parti politique na mboka oyo ezata plus de 5000 partis politiques tant ya opposition que ya majorité mais changement na mboka ezate yango ye aena y en a marre un mouvement et en avant ya révolution alors les loto koloba likambo oyo esi elobamaki mais na ba etando na biso eke ya kati ya mboka pe na ba site na biso internet na ne lobamite eza bongo en fait publication ya gouvernement congolais na site rwandais bomona na rosenga na maman Marianne Mafolo abenda na nu titre o ya Congo Nouveau maman benda titre o malamu. Voilà, Bomoni et maman bendi titre au malam balobi un site rwandais publie les gouvernements congolais. Alors, Congo Nouveau c'est un journal crédible. C'est un quotidien à Komama Kambuya Solo. Yango tangu Congo Nouveau a commis un site rwandais publie les gouvernements congolais. Ba journaliste soucieux ya mboka na bango, ba lukaba tuna bato boni biso mboka RDC site moko rwandais et comme bongo kobimisa gouvernement na biso tango oyo biso moko ba imboka na notoyoki yango te yango nazoyamba papa Célestin na tuna emo tuna oyo na biete epaza au courant mbote président mbote mama président nazana esengo ya koyamba na mokolo ya lelo na tunio motuna na ngai yambo oebiete site rwandais moko est publié gouvernement congolais déjà. Oui maman na yebi yango donc naza même déjà na liste wana na si ekuse komela kingai mais tozo ka passe mingi mais na yebi ki na kati ya lisolo oyo to ko développer to sala ba analyse na biso pour boni gouvernement congolais gouvernement ya cohésion nationale o batu nyonso ba congolais nyonso bazala ekozela ya monsieur Kabila na société civile na ye pe na ba opposant na ye bato bazali côté elango ba opposant na ye nini oyo ako reconnaître na ba opposant na ye nini oyo a reconnaître te mais toza surpris awa na kati na biso moko eloko moko elobami te gouvernement ebimi na nous te mais ebimi na mboka bapaya nde abimi si pe na ba kombo nyonso biso toyebi awa bakomi yango penza bien na ba erreur te donc ça reste à vérifier na kati ya émission to ko découvrir yango malamu matondi mingi mwana mboka papa Célestin na lombango mingi tokoti na kati ya mokanda na biso tokoti na kati ya journal oyo poto tanga mwandambo poto luka koyeba question oyo quelle intention
ce site a-t-il la fameuse mouture, hein? Toluka toeba na intention nini site oyo ya ba Rwandais oyo et publié liste oyo papa oki ko pesa biso moya no site oyo publié ngo na intention nini mama tozolo batangu nyonso na bandi na ebandelo lobaki ngai oyo mwana mboka ngai oyo na makila ya ba Congolais na lobaki na kolala pungite kino mokolo oyo mboka na ngai ekolongwa na maboko ya ba Rwandais ti mokolo mboka na ngai ekolongwa na maboko ya ba Rwandais nde mokolo ngai na kovanda kimia koluka kokota moke na bozindo parce que nga naza na liste yango tala pe ndenge ba publier yango ba tie même na photo ya Monsieur Kabila liste oyo eza publié so omoni eza na mwa ba bike wana ngai nde mutu na pointer yango na pointer ba opposant ya ba Congolais ba opposant ba Congolais o bazali donc liste oyo eza publié na ebite na intention nini oyo Rwanda ekoki ko publier yango mais soki to kokota na bozindo ya ba analyse na biso etant que ba Congolais comment gouvernement oyo ate eza nango gouvernement moyini mais eza awa na kati ya Congo donc biso moko nde toza censé ya ko publier liste wana mais Rwanda ke ko publier yango pona nini donc na mbango penza to ko sosola ete le Congo est dirigé par les Rwandais. Notre pays est dirigé par les Rwandais. Donc Rwanda va imposer parce qu'on t'a bien à la liste oyo. Nous avons 3 vice-premiers ministres. Premier vice-premier ministre Ezali Mukoko Samba, Aza ministre, premier vice-premier ministre, ministre en charge des questions économiques et financières. Et puis deuxième vice-premier ministre Ezali Azarias Rouberwa. Pe bosko boyeba ke Congo na biso eza na danger. Alors tant que population congolaise a continuer toujours kolala, ba ko continuer toujours kolala sa biso et pas ya ba faux opposants, mboka na biso ekokende. Azarias Rouberwa na Rwanda ba pesi mitindo parce que oyo soki aba ko ba bike ba reconnaître en côté. Donc Rwanda pesi nde mitindo atie batu oyo baza censé ko exécuter yango parce que bazo dépendre na Rwanda. Donc nous avons 2 présidents. Peut-être M. Kabila aza vice-président, Kagame aza président titulaire ou bien Kagame vice, mais pour n'anga se tromper que Kagame da Rosala titulaire et M. Kabila aza vice-président. Donc batie boy pour na imposer biso donc Rouberwa aza na poste ya vice-premier ministre, ministre de la défense nationale. Mes chers frères, tomeka ko comprendre malam. Pona nini baroyi ko ata soki ba meki ba tenter ba meki na nous kotala na nous réaction na biswa mais boni ba wi ko tia Rouberwa o aza Rwandais na poste ya défense nationale donc pour dire que toza na problème sur ce point là donc problème toza na ngo soki olandeli pe bien mais awa lelo donc na ko kende mbangu na songa muke sima kotala kala mingi te awa monsieur Kabila uti ko confirmer mais monsieur qui quoi nani général Bisengimana a aussi confirmé numéro 1 il y a la police il y a RDC Mobimba mais ce Bisengimana il est rwandais papa maman totika tous à la claire totika ba sentiment inutile il s'agit de notre pays totika ko beta ka ba solo moko ya buzoba mais ce Bisengimana il est rwandais quel que soit avandi na Congo awa mais aza rwandais alors ba poste stratégique ba ko pesa lokola numéro 1 à la police, numéro 1 à l'armée. Babylone on est à la défense hall. Bah oui, qu'on peut s'en étranger. Donc, et l'oko yo, ezate ke ba meki, eza gouvernement. Ce qui peut-être, gouvernement n'a pas ba kobimisa liste mususu. Ba kobimisa liste ya ba candidat na bango to, ya ba ministre na bango, eza contrairement na oyo, et l'iko lo ba ke kolobo biso tozo lobo esali bango soni. Malamu mingi mwana mboka Célestin Bioli kadite yango totuni est un ballon d'essai afin d'influencer ou de préparer l'opinion congolaise to yebite yango papa alobi émission toko salanga na elelo soki to moni ete ba maintenir kaka ba kombo oyo nde
biso nyonso tokojuge mpe tokomeka kosala mwa likanisi na biso kasi papa na liste oyo ebimi pasi penza nini esali oyo na motema mpo namoni okangi penza bipai oyo barwandais baza misusu mpe namoni baza na kati soki okoki mpe kofungola mosusu. Oui barwandais baza mwa mingi awa parce que à part Ruberwa toza lisusu na moko azali awa attends toza lisusu na moko azali awa rwandais eza mulaye parce que soko landeli pe bien donc nyonso pona ko détruire population congolaise bakamati ba ministère ba pandi ekomi talebele donc awa siko tozolo bato komi au moins na 43 ministères plus 17 vice-ministres donc c'est grave donc mais c'est Kabila lingi bande kona epe ba bénéficier déjà ko boma batuna est basi ba yibi ba richesse na biso kuna mais lingi ba continuer ko piller lisusu ti awa pe ba continuer ko maltraiter population congolaise donc liste za moulai ba rwandais bazawa nous avons au moins quelques 5 à 6 sur rwandais à part Kagame mais en dehors de ça à part qui Azarias Ruberwa donc bon comprendre ngai attention qui natangi Kagame azo zipa bango nyonso tu na kati parce que yende mutu na bango. À part ça, donc, nous avons traité liste Oyo, ezali, ya batu Onyon se baza géré na gouvernement rwandais. Ah, papa na kozongela yo kaka sikoyo. Kasikotala na liste yo zanango, otiete bilembo ya bleu. Bilembo wana pe baza ba rwandais te, ba susu ba iba na mboka. Kasi yo bisabiso tina nini, yo pointé na liste na yo, ba kombo, ya bato babimi ministre, na ba vice-ministre, baza ba opposant, to baza na kati ya majorité présidentielle, to ba uti na société civile, na ebite o limbola biso. Mama, na wutaki koloba wa na lobi, toza na 2 catégories ya ba opposants. Tozana ba opposant ya Kabila pe tozana ba opposant ya peuple congolais donc ezana makambo esengeli to sosola bien bande kona biso o bazolanda biso na musala makasi o bopesi biso pe na musala makasi o tozui epa ya banzamba bakoko parce que musala nga nazo sala soki yo le meki ko simba nga to meki ko luka oyeba na mozindo o comprendre te le lenge ninga nazo sala ezana makasi na ngai te ezana ngolu ya makasi ya nzambe pe ya nzambe ya bakoko na biso donc soko luki ko simba nga okokoka te yo rwandais soko lingo simba makila oyo okokoka te okosimba ka makila ya bato bokorompaka wana oyo bopesaka bambongo po ba étouffer vérité ya Congo mais pona ngai okokoka kosimba nga te parce que mbongo na yo na kozwa yango te donc ba on a pointé awa ezali ba opposant ya peuple congolais. Tokoki koyeba bongo ba kombo na bango papa Célestin pour na moni eza intéressant le quoi toko lobela penza le site rwandais est publié déjà en avance gouvernement congolais sans que biso toyeba pe ba kombo to moni wana eza penza ba kombo ya bana mboka kasi yo yebisa biso pe ba kombo yo pointé o baza opposant ya peuple congolais pe ndengozo bakisa mususu wana donc moi moké ko fongola moké ba opposant on ba opposant peuple congolais parce que ba musu ba comprendre té ba opposant peuple congolais lingolo bani donc eza bato ndeti lokwa biso toza ba opposant ya Kabila na système na ye biso na yana ma mouvement ya révolution toza ba opposant ya Kabila na système na ye toza ba opposant ya ba opposant toza pe ba opposant ya société civile. Donc toza ba opposant ya batobi ba catégorie misato ba opposant ya Kabila na système na ye ba opposant toza ba opposant ya ba toza opposant ya ba opposant o baza ko sala écho ya Kabila o bazolia mesa moko na Kabila lokoba o baza na liste oyo pe toza na ba opposant ya société civile tintin soit fait du pouvoir manipulé par le pouvoir en place donc o baza awa na zoloba yango naza ko asime makamu na zoloba o ya Monique o ngana lobby aza contre yango aleka kaka na mikro pe a contredire biso alo bagena o ya lobby eza ndengo na te approuver biso ke aza réellement opposant ya solo pe aza ko s'opposer na Kabila na système na ye donc tant na lobby opposant ya peuple congolais ba o baza ko s'opposer contre volonté ya population congolaise oyo population elingi yango tende bango bazo sala to bazo telemela oyo ya Congo ya ba congolais bazo sala oyo ya ba rwandais bazo diriger biso na mboko oyo donc toza na première
mutu oyo na liste auto découvrir que azalaki koganga ki aza opposant mais effet à côté na kata likambo yo peuple congolais bo considérer les opposants te bande ko na biso apoto ba liste bato nyonso nazotanga bolandela yango malamu biso toza na Congo tozobunda na bande ko ba journaliste bazosunga ngai tangu nyonso nazopesa bango merci pe bino boza kuna bolanda malamu biso tokolandela makambo ala lupi toza suba congolais akolala te toza suba kinwa oboyeba kilobi te to komba kinwa oyo to sito lamuki toza awana ministre ya commerce extérieur Lisanga Bonganga abanda ko ganga awa aganga opposant mais lelo ye ake ko lia nzungu moko na Kabila donc baza pe bato yo baza ko sunga Kabila pour a dépasser 2016 bato bazo sunga Kabila vanda toujours parce que ndango ndenge bango ba ko travailler et vous la raison ya Kabila na mikolo zoya alors qu'il a travaillé qui n'a opposant mais M. Kabila n'osait même pas de dire qu'il n'a travaillé qui n'a pas opposant le bac il a travaillé qui n'a pas n'anga comme quelqu'un va le baba opposant en tout cas on a au moins n'anga nzela na yo deuxième opposant à la population congolaise il y a travaux publics et infrastructures José Makila Soumanda il est pas le bakaza opposant mais je regrette parce que il écoute aza mutoyo tango émission avant concertation to pendant concertation alobaka pe de n'importe quoi pour na bato bazali ko takende to zali ko lobake o nyasa koti na concertation sali acte d'adhésion à majorité présidentielle tozana enseignement supérieur et universitaire prof Bongongo Michel azali ya nakati ya parti ya monsieur Léon Kengo Adondo soit disant ba opposant kuto to sito loba yango nzungu ya préye tozana Bomanza initiation à la nouvelle citoyenneté je ne sais pas ce que nouvelle citoyenneté ngo a initier ba congolais na nani parce que yemo kazo respecter na ngo te kaza citoyen congolais quand il travaille avec des Rwandais je ne crois pas kaza citoyen congolais et puis toke ina congolais de l'étranger et diaspora Serge Welo ye kaka oyo muto moko to yebi abambaki azalaki na Martin Fayulu awa bazo ganga bango wana ye bakabwa na carton rouge mais lelo yeyo a se retrouver na ministre donc tozo la sabino ke tozana ba opposant ya peuple na ba opposant ya Kabila et puis tozana sport jeunesse et loisirs Nemuyato Jean-Paul ye azalaki ministre ya économie sikoyo alongwe na économie akei na ministre ya sport jeunesse et loisirs azalaka opposant mais a travaillé déjà na gouvernement matata mponyo sikoyo aza toujours na gouvernement ya l'état moyini donc azo continuer toujours na kati ya pays wana oya ganga batambola kina ba wenza wapona ko lobake population congolaise ba ko fêter bien biloko ekokita on dirait que kokota na ba wenza zaki nde libabe otokuta na kinango parce que ya leka lobi ke biloko kokita mais koleka na eza skonde ayaki nde koloka sikoyo nde biloko mati lisusu na façon moko ozana idée te après ye toye kozwa affaires étrangères tokoti na ba vice ministre Kambinga Germain oyo asalaka motion pona ministre ya mine asali motion awa agangi awa motion openzela to ekenda totikala koyoka pesa ngo nango te totikala koyoka sango nango te bokeba na koteka Congo na lobaki tozana deux sortes ya ba congolais biso nyonso tokozala ba congolais du sang mais tozana ba congolais ba yini ya ba congolais donc kozala congolais du sang mais ozoteka Congo na yo donc oza congolais te yako contredire ngai Germain Kambinga vice ministre des affaires étrangères tokeina monsieur Pati Lendo Mfumuwa Malenda azalaki pe vrai opposant maître parti azalaki koleka ko ganga mais lelo a se retrouver na gouvernement oyo pe euti na Rwanda ebimeli awa te euti na Rwanda donc tozo kende ko comprendre que bazo travailler pe ti na Rwanda bayebani kuna bayebani na Rwanda biso to yebani na Rwanda te pe to tikala koyeba na Rwanda te tokeina na monsieur Kamanda wa Kamanda Gérard il pas à qui opposant mais le là s'est retrouvé kuna na liste outi na Rwanda donc ba kombo la bango ezaka na Rwanda donc tozana ba congolais oyo bazana Congo wa mais bazo teka mboka bazo travailler le rôle ba parti mususu ba mususu ba congolais mususu ata ba misusu baza awa azape awa
azape ministre aganga mais babosa na histoire lelo soki to komi na niveau oyo ba accord ba CNDP bango ba uta na ba CNDP na lokola ministre akomi lelo vice premier ministre ya quoi ya nini ya poste et télécommunication Monsieur Lambert Mende c'est lui qui crie beaucoup a évité que bango ne ba uta ka ba CNDP wana bazali ko travailler pour na ba Kagame mais lelo bango nyonso ba contribuer na shit à Congo mais histoire e ko landa bino boko sa libomba te Yasuka toza na vice ministre ya jeunesse Mfumu Toto Mfumu wa Bwala Mfumu Toto Mfumu wa Bwala na lobi yango na Kikongo Mfumu wa Bwala mukonza mabele nzoka kombo no ezalaka na Rwanda yo solo bana biso azoganga troisième voie mais nzoka kombo no euti na Rwanda awa nde basali yango te euti na Rwanda je regrette donc population congolaise botala ba opposant na bino bango ye quand on lobi ba opposant na bino bato baza ko s'opposer na volonté na bino population congolaise baza na kata listo bato bazo teleme la volonté na biso bato bandimi na bango ko travailler na ba rwandais pour ba détruire population congolaise poto kota na libulu mais biso to lobi non tozo zela bango ba bimisa liste na bango liste ba ko bimisa ya gouvernement wana to ko comparer yango na oyo soki ezali identique na oyo toza nango awa en tout cas toza na président de la République Kagame et vice-président de la République monsieur Kabange. Merci mingi ya solo boyo kindenge papa Célestin Biolikadite alobi bongo toyebite soki ndenge ba français balobaka eza ballon d'essai pour na ko préparer opinion congolaise toyebite kasi à vous de juger papa alobi toko simba nde mokanda oyo toko simba nde ba papier poto tala tango gouvernement penza ya solo ya cohésion nationale ekobimaka soki bato yo babimi na kati nde toko sosola makambo nini ekoleka na CCCCC po biso tolobi malamu un site rwandais hein tolobi penza bien un site rwandais publie le gouvernement congolais boyoki bien tolobi te que le gouvernement congolais tolobi te que un site congolais on a dit un site rwandais publie le gouvernement congolais par simple souci à mboka nde tozo tshaba vi na biso tozo risquer tozo lo babwe poto lingi mboka ekende liboso to moni yango inconcevable to moni yango malamu mingi te mais si c'est un ballon d'essai pour préparer l'opinion congolaise toko juger yango tango toko mona biso na mboka na biso gouvernement ya solo nazongi bongo epai ya papa nanga Célestin Biolikadite o aza président ya mouvement de révolution il y en a marre papa lelo toyebi ete na assemblée nationale budget ya matata ponyo ezoleka kuna bazo voter yango kasi nazwi information yo ozalaki bongo ko tourner émission na ndeko Eliezer pe bozalaki menacé est-ce que moyen eza olimbolela bandeko bakolanda biso eleki boni pe likambo yango ezalaki nini? Merci mingi bandeko ba congolais lolenge na zoloba na bandi na leki na ba émission moi mingi pe naza menacé na lolenge oyo esengeli pe mais na lobaki bandeko baza na poto babunda na poto soki biso nyonso tokeka pe na poto mboka ngo ekotikala toujours na insécurité parce que biso tozoke do bunda na poto ba rwandais bazokota bazo continuer kokota alors il faut ba misu baza na poto ba misu baza la pe awa biso toza awa tozo lité pona ko réveiller mémoire conscience ya population congolaise oyo basi ba intimida bango pe basiko bakota ko banga musala nazana ngo ya makasi ndelo naza ko instaurer kutu mikolo je crois tito koma na ba mois de mars avril mais il faut to fongola centre de formation ya citoyenneté pe ya civisme congolais bananyo azali donc na kendaki ndeko Eliezer abengisa kingai sima ya ba événement o eleki na Kinshasa ya makambo ya Mukungubila et puis na liwa ya Mamadou yepe ndeko Eliezer azalaki moi menacé ba mikolo utso lekawa abengisi ngalo ndeko yaka tokei to komi na palais du peuple lelo pona ko tourner émission ngai nazawa na question nyoso ba ko poser ngai ezo mériter réponse parce que naza congolais nazomo na pe nazoyeba makambo ezoleka
a posé ngai question kolandisama ya kouta na ngai na INC, Union pour la Nation Congolaise, soi-disant. Po baninga oyo to bimaki na bango pona kotala lolenge nini bazako population congolaise, donc Congo ça na intérêt na kati ya parti wana parce que ça lokola club d'amis. Ba poser nga question baningo to zalaki na bango bazalaki wana to kei na bango to lobito ça le loko oyo to zala ba défenseur ya solo parce que to za bana mboka to zala ba congolais ya solo muta ko yako bongisela biso Congo azate muta ko yako défendre Congo na biso azate Rwanda bazote ya ba jeune rwandaise lolenge ba ko continuer ko agresser biso peto banda ko kota na musala sikoto préparer ba jeune congolaise to banda ni to ko protéger intégrité territoriale pende to ko bimisa ba rwandais na mboka na biso na bandi ko pesa ba détail wana atuninga motuna ko landisa ba ndeko ba bimaki alobi non bandeko na ba bimaki me bazongi yo tikali kaka iolela na bandi ko yebisa kaka le même bandeko to bimaki na bango nzela moko ngai na bimaki na ba raison o na bimelaki pona mona eke Congo eza Congo faut la défendu toujours na ba congolais mais na moni bato mingi bazana kata INC eza ba anti-valeur yango na soki mokana ko bandeko wana Billy Kambale ndeko Billy Kambale oyo azaki secrétaire national na INC ba suspenda ke ba bengana kaye aye na kati ya mouvement oyo yana mar alobi nga papa to yeto bunda po tala kuna esika tazaki pena na INC bamakambaza ye koyebisa ngai boye ndenge bomoni nga na zaoleka na ba télévision bazala koyebisa ngai ke soki ozoleka na télévision okoki ko toucher Kagame te nde ba instruction ba pesa ki etiaza yenda ye koloba na biso ndenge ozoleka na télévision komeka ko toucher Kagame te komeka ko toucher Monsieur Kengo wa Dondo te komeka ko toucher Monsieur Malumalu te tokende na ba analyse Malumalu yenda travailler ki makasi na 2006 mais pour nani ba épargner ye nani a épargner ye Billy Kambale ayebisinga binde ko na lingi to travailler na kata yana mar oyo to lo ba biso nyoso ensemble on en a mar to sauver mboka na biso tala makamba za oyebisa ngai président oyo aza président na bango mais c'est caméra ayebisa ki a touché Kagame te a touché boitenga na biso loko les andengwana en tout cas eza passe parce que mutu azo bomba ba congolais aza lokola ennemi ya ba congolais mais ceux qui mutu moko azo prétendre lobby à la présidente de la République azo défendre mutu wana automatiquement to traiter anti-valeur to lobby ndengwana et monsieur Céline Nzoko na parler du peuple wana ezaki na batu batia batu yango to sabino ezana batu miso bazo benga ba opposant mais bazana ba espion na bango o batia même na ba institution à l'état pour ba détruire toujours musala ba bengi batu après émission de Eliezer na benga maki ba benga kingai na Sénat parce que naza na document moko lettre oyo na komelaka président je crois que maman na biso ayebi yango tango na yokaka pona bibiso to ko dénoncer tango na yokaka likambo o balobaki na biso ya projet de loi ya ba homosexuel tango na yoka on a bi Congo ko continuer ko ndima ba bêtise nyonso te na komelaki Sénat na komelaki parlement na komelaki gouvernement moyini na komelaki pe numéro 1 ya bango monsieur Kabange na komeli bango pona ko biso bango eloko wana emeka ko sala mate ba bengi ngai pona ko pesa nga réponse na Sénat de Moutaliboso à répondre à l'objet que jusqu'aujourd'hui atikali ko mona na nu papier wana te to projet wana te na mesa na ye donc elingi ko lobake akotika la pe ko lekisa yango te donc abina nga na sapeze na zana kimia eloko wana ekoleka te donc aloba na ngai te nga sikonde message na ekopesa na population congolaise boza na kimia projet wana ekosimba te tango na uti kozwa lettre on azo kita na kutani na bato ya INC kolandisa mana émission na uti ko tourner kaka lelo na kuta émission elekata na télévision te mais babandi ko agresser ngai pona nini na loyiba propos wana pona nini na tangi po monsieur Kamere alekaka na émission moko na ndeko Eliezer alobaka ke to meka ko revoir azomeka ko bazomeka ko landela monsieur quoi Ngoy Mulunda pona ba élection ya 2011 ba vérité. Mais papa, oyo, sauvons la RDC. Oyo, ezo kamba mabongo na Martin Fayulu, na mwana mboka Vital Kamerhe. Baloba ki bango baza na posa, balande la bongo Monsieur Ngoy Mulunda. Po baluka koyeba, vérité à l'élection en 2011. Yango na lobi likambo wana nde yo loba ki na émission, yango epesi bango pasi epesi kanda po UNC menacé on a parlé du peuple tolo lengeni. Ngai na lobi tango ya lobby ke basali sauvons la RDC parce que sauvons le Congo eza ya pasteur Coutinho donc biso ba oyo sauvons le Congo mais
soki ye alobaki sauvons la RDC ngana lobi boy bango bit na bango ya sauvons la RDC je regrette ngana kanisa ki bakoloba sauvons la RDC to sauver RDC na maboka ba étranger hein c'est ce qui est important et loko liboso sengeli na liliti na biso yango wana likama mabele to sauver mabele na biso na maboko eza occupé na ba Rwandais na ba étranger nde yango to sauver yango te na makambo bazo balandela na ngoyi mulunda na ba élection ya 2011 eza lokola bali bazongisa biso sima donc wana pona ngai eza ko engager ka ngai eza distraction mais c'est caméra linga distraire bato na minute yo lelo to ko beta li solo ya ba élection ya 2011 te parce que c'est le kaki n'est-ce pas soki yango ngala lobi boy na émission to bada ko tourner na ndeko Eliezer na biso soki mais c'est caméra lingi ba yeba vérité ya ba élection ya 2011 ngai sikoyo na population congolaise to ko yebisa mais c'est caméra biso peto lingi to mona vérité ya ba élection ya 2006 comment na 2006 mais c'est caméra azalaki bras droit pe azaliti lelo bras droit ya Joseph Kabila aza bras droit ya Joseph Kabila yenda yebaki ba mécanisme nini batiaki en place pour ba triquer na ba élection en 2006 yenda yebi nini basalaki pour ba attaquer Jean-Pierre Bemba yenda yebi nini basalaki pour yeka ka muta lobaka na ba congolais na yebite mama soki bozana idée wana ya maloba moko na ba élection en 2006 caméra loba yango ngana landa yango na télévision alobi population congolaise ba jeune bozo moi ba 2000 francs na bino bokota malewa bo voter Joseph Kabila wana ezali ko se moquer na population congolaise kaka yenda lobaka ngana landa yango alobi moyen débat contradictoire et salama et ça te pour la insécurité Bemba a quoi agresser Joseph Kabila c'est pour ils pour na se moquer de la population congolaise alors ngana lobi boy ce qui me se caméra lingi to mona vérité il y a ba élection en 2011 to zonga sima to mona vérité il y a ba élection en 2006 parce que yenda zalaka wana na mutu yenda zala ko chapeauter makambo ebele pe to mona vérité ya tangu ya zala ki kuna ndenge ya lobaka soit disant alongwa kuna ba opposant nino ya zala ko utiliser tanga zala kuna azala ba opposant zala pe ko utiliser pour ko fragiliser opposition ya solo ayebisa biso ba vérité wana pe ayebisa biso vérité na lolenge ya koma ke pona nini apona ki Joseph Kabila pona ko détruire Congo akomela biso yango ayebisa biso vérité wana c'est un peu ça nde yango esala ki tangu na lekina émission na mona ba ye na yebisi yo ba agresser nga ti même ko simba na nzoto mais ngape ko boyebi yango nazana nga iyana mar na banga kana nga muntu te kaka na palais du peuple wana ngape na bande ko tomboka donc esengaki belete ba policier baya yango na zoyebisa na yebi ke batikala kina ndeko Eliezer peut-être ba ko menacer ndeko Eliezer d'une manière d'une autre pour émission na lekate mais to yebite suite nini ezali mais menace wana eza na place te batika ko tinda batu ba ko menacer ngai je suis protégé et pas ya banzambe ya bakoko nanga bakimbangu Patrice Emery Lumumba bakipa vita bao nyonso bakufa pona indépendance pona mabele bazana sima na ngai pe nazali sous protégé et pas ya vaillant héros na biso lokola Mamadou nazali protégé pona bango en tout cas très intéressant papa na seki papa lobina na Mamadou pezo protégé na ba vaillant héros en tout cas ezaki esengo pona biso koyamba président Célestin Biolikadite ya mouvement révolution ya révolution il y en a marre ya solo tokoluka pe bakambi ya UNC Poezanda kotokotaka tokoluka bango tozwa pe to enregistrer point de vue na bango na makambo papa Célestin Biolikadite ya lobby ya solo elenge atelemi po abunda pona ekolo na ye tozala sima tosunga moto nyonso o alingi ko bunda na bosolo po ete Congo ezwa bosomi pamba te tozo continuer koloba toko conscientiser parce que tu bien été seul la lutte libère yango ndeko kangola biso yango ndeko pesa biso makasi ya ko misa ba inili banda ya mboka na biso papa Célestin tokomi na suka soki ozana liloba ponga na otoka bwana liloba ezali kaka merci na ba congolais o bazo comprendre lito yo nazo bunda naza ko assurer bien nazo pesa bino parole d'honneur surtout bande ko na biso ya poto soki ba déception tozui mingi na ba homme politique to na ba opposant je vous assure au nom de notre Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Je vais lutter pour nous sauver Mboka na biso. Oui, Congolais, c'est facile à manipuler, facile à corrompre.
mais même prière na bino pe prière ya ba congolais oyo toza awa ezali ke nzamba pesa biso ata mutu moko oyo koyiko ndima kaniaka te po ateka mboka na ye. Donc ngai nazobisa bino na kati ya bapasi na kati ya minioko mama yebi yango tozobunda mbongo eza te me tozobunda bitumba oyo na kati ya bapasi minioko tokolonga. Alors ndeko pe alingi aya kokota na idée oyo soka comprendre idée oyo abenga biso surtout ba kinwa nyonso ba kolanda biso ba benga biso na numéro oyo 0999 13 85 35 0999 donc 039 13 85 35 obengi okozwa ngai moko tokosolola pe ba jeune congolaise nyonso bazana toute étendue à capitale to na RDC Mobimba bientôt tozo lancer ba centre de formation nazaki na ba Congo to tambola ki pe lisusu pona yango to meka ko lancer centre de formation ya citoyenneté ainsi que ya civisme congolais yeba nani aza congolais pe congolais aza nani na kati ya mboka na ye pe nini sengeli asala. Merci bandeko nyonso ya poto, merci ba congolais ba kinois bosunga biso na mabondeli pe bosunga biso na kati ya likambo oyo poto kende elongo to sauver mboka ba rwandais batondi na mboka bazokota matin midi soir bazoko nazo yebisa bino vrai ba rwandais o bakoti siko eleketa o bakota kina tango ya génocide na bango bakoti ebele pe ba rwandais ngo baza banani ezande batusi bazokota lisusu ya mingi koleka batondi ya pe bakomi na ba mitu ya mboka na biso do bazoni ata congolais to lamuka likambo mabele nde toza nango posa mabele eza sacré yaya to kufa pona mabele na biso totie mutu bakata. Merci mingi boyoki liloba suka ya papa Célestin Biolika dite pona mabele na biso totia motu bakata kasi soki lelo Congo lokole azwa ki ton ya koloba pambate site internet rwandais o babengi impamo.org et publié ki bongo liste ya ba nouveau liste des nouveaux toloba ministre ou gouvernement ya sika avant publication officielle ata moko vrai ou fausse liste to yebité mais to lobby ce qui est un ballon d'essai pona ko influencer opinion congolaise to yebi pété mais to lobby yango parce que Congo Nouveau aussi un journal crédible o eza quotidien yepé à lobeli nouvelle liste wana no ba liste o ya sika ya gouvernement ya union nationale déjà publié na site rwandais impamo.org avant toute publication officielle na kati ya mboka na biso vrai ou faux liste to yebité est un ballon d'essai pour influencer l'opinion to yebité kasi to betimbela pe to kotala tango liste ya solo ekobima soki ekozala identique na oyo esengo ezala kianga koyeba bino ebele kolanda site obolingaka mingi www.congolocolenews.com. Merci na Patrick Sala oya monté ba image oyo, merci na Marianne Mafolo oyo azui yango, merci na papier wale ya Computer Service, merci na bandeko nyonso bazana biso pitu bageya Emile na pesibino nyonso merci ngana bino tokutani mbala ya sima kasi tobo sanate seule la lutte libère pona mboka tokosala musala kimia boboto omabota mabino tokutani bongo mbala ya sima merci. Manzambi Production présente l'agence cinématographique Son Précieux, ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle, mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, La Terrible Wabi, La Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Production au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Production, les sérieux dans le travail.